caméra yi kaka sikoyo olobaki na tongo tozala kite bo ba impression na yo na ndenge yaki na groupe nyo sa Saint Denis ko zongila biso yango pamba te tata ya caméra azala kite. Merci papa pasteur, ya solo ba impression ezali positive. Totonde ne sengo mingi. Ndenge na lobaki mokolo kuna azare pa tata Nzambe kozala kate. Papa sengaki musala yangwana bana na bino kuna na poto. Tata tango asengi eloko na mwana kopesaka. Yango nde toyaki kotika radio. Na sima na ngo olobaki na tongo makambo ndenge yiki komi na mokili mobima mama. Yesu andekisa kukwe. Tori kitoko pesa kia. Oui, yiki komi na kati na mokili mais tokoki na biso kobanga te. Pamba te tozalaki prévenu. Batata balingaki biso mingi. Posa na bango ete biso banso tobikisama. Tomoni yiki na kati na mokili pe na kati na lingomba ekoki kokamusa biso te. Kasi biso nde tozala bana mayele. Tozala na bobangi ya Nzambe po nyonso kopesa na biso na tango wana. Soki tolandi kaka bolingo mibeko batikelaki biso tozala liloba moko wana nde tosepelisi tata Nzambe ye pa kosepelisa biso. Mamozala liloba isu ya suko kolo bana biso bambuta ba mama ba jeune ba tata mokili mobimba awe uya wa ozonga isusu na poto bana motikela biso ma conseil moko oto ko sala. Ya solo ka moi conseil na koki ko pesa bino batambolisi surtout encadrement spirituel. Faut tote ya bana na biso. Tozala pe na liloba moko. To banga oyo tata Nzambe azali kopekisa. Tote ya surtout ba jeune. Po wana nde ezali musala batambolisi. Po soki tozali koteya bango ndenge pe batikela biso ba soirée na bandi pour encadrement spirituel ekozala na biso facile. Odiloba nini asuko koloba na papa Simo? Po mbate na tango zaki bana mikebo za koswa na mingi besiko koloba nini? Pungiri nzwa mjagileke kaliko. Voilà. Ya solo kasi na pomwana bana nyoso tu baswana ka babundaka. Tozali bana tata moko mama moko. Sikoyo nde tokoli. Soki tokola kate mbele bomoni ngai awate. Melokola tokoli po tokoli ndako moko. Ndenge balobaka na Kikongo singa kanda ninga ka kuninga kantika utabuka ko. Ebuya ni tata Kimbangu mono mama mwilu. Batata na biso bakumisaki biso mingi. Ye mokolo Kimbangu ngai mwilu. Ba mwilu pe bazami balete to misato. Yango wana nde omoni toye kokutana na mboko oyo bisika makambu nyonso to ekangamaka. Toye po tofungola yango po satana kufa soni. Bo papa kina obolobi bone papa pambate uringo ozonga na mama mwi. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Mama asili koloba nyonso ndenge papa tango nyonso tuuti na Kisasa toke na Mbanza Sanda toyawa liloba na kaka bolingo. Nalingi ko ajouter quelque chose na maloba mama lobi. Na motuna utuni na ndenge ya développer te bouleversement ekoti na kati mokili mpe na kati Ningomba. Ngai ezali analyse nanga propre en tant que pasteur. Parce que ndenge mama utu koloba tozalaki prévenu. Papa Molongo Djangina Kunti Malobaka Yangote na tango koya dans les jours à venir le monde connaîtra un bouleversement, l'église aussi. C'est-à-dire que bouleversement vous avez makati mokili zokomona na États-Unis bazaola la soupongité, la guerre d'Irak, au Japon, sauter en Europe, calicule moto makasi zokomobatu. Zambe ezokutu mama tutaya lingomba yiki koti ngana lobi que c'est un mal nécessaire parce que liloba ya Nzambe ezali une prophétie elekakate soki ekomi nde Nzambe abongisi sima parce qu'on dit après la pluie c'est du beau temps. Je dis que likambo sama na kata ndako Nzambe ezali mal nécessaire parce que moi nanga moko lutaka ndoto likambo yango tangu amoni mokolo papa Djangenda kufaka na le 8 juillet 92 yé na tongo na ngona butu na le 7 à Lotindoto
bazalaki mibale balali ndako moko mpe baloti ndoto moko bato mibale balali ndako moko moto na mbeto na ye mpe baloti ndoto moko baloti papa Mfumolongo wana nano akufi te la veille papa Mfumolongo azali na kati na cercueil akufi mpe papa Mfumolongo mosusu atelemi liboso ya cercueil wana atuni mwana yo moni nini mwana alobi namoni yo na kati na cercueil abi oui parce que na kati na cercueil ça frappe tout le monde bato nyonso omonaka naza na kati na cercueil mais oyo natelemi nazali vivant bato baza komona ngai te sini oyo nasali oyo navandi na cercueil mpe natelemi elingi kolakise te les faux et les vrais kimbongistes na mikolo eza koya bakoyebana est ce que bokabono ekoti toyebi na bavrai na bafaux kimbongiste te mpo na ngai siko tomoni moninga nanga azaki pembeni namoni oh mais yo kanzoki azaka vrai akomi faux tomoni yango donc c'est un mal nécessaire ezali une période oyo ete nzambe alingi alakisa te na kati na biso nsololo moke ye banani ya malamu na malamu ya mabe na sisi boye nakoma tata mwana mpe molimo santo yango wana papa tout seigneur tout honneur papa mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani bana na oyo apare bazozonga nayebi te liloba nini okoloba na bango na ntina ya misala na ntina ya situation spirituelle oyo ezali koderange mokili mobimba papa ya mari asi alobi makambo mingi ta Paul alobi makambo ebele koya na bango epesi esengo pamba te na molimo bapapa bazali partout me na bonzoto ndenge bapapa balobaki na bango ete bosombelanga radio yango baye kotikao soki tosengi na bango bazonga nsima te tokende se liboso na misala oyo tondemelaki tata nzambe na oyo baye na oyo batikali kuna napesi bango merci mpe tomipesa mingi pamba te bilaka nde eza kozela soki topesi na misala oyo toza nango ye ntwa tata ye ntwa mama petela dekedeke merci mingi papa mpe na bana mosusu baza na bapei mosusu na poto recommandation nini okoki kopesa bango na ndenge saint denis aza kosala papa soko basangani esika moko nakanisi makambo okenda vitesse papa oui elembo musika osukulanga nleleko voluseko lemo mia mingi vo mikutakane saluki monekene yango kana lobi na bango merci beaucoup papa ok papa lingo sindika ngo bakende so foto bosano Chauffeur